Ma Mission TV, le miroir du monde. Bino bozo fingaka bato ya Kabila. Bino boyebite Kabila za mayele makasi koleka bato nyonso. Ola. Ya koleka bato nyonso. Teko bete mbata te azo Kabila. Abitumbeza te mutu na mutu na opinion na ye. Mbata wate opinion Kabila. Chacun libre. Pardon papa, pardon tika na nous est là. Osanga na papa. Pardon zela. Ah tika na nous est là. Yoka zela pardon. Mutu na mutu na opinion na ye. Chacun libre. Mais il faut démissionner, il faut que tout na Kabila. Donc il y a l'autre ça l'année Kabila. Comment on a bien monsieur Koko Koko et Lukamba. Wa Koko na tata na to. Azatano taza Koko. À 78 ans Koko na. Wa Koko na ils ont atteint un nguyu. Les zones na ngungu na basula ninga. Kende ko tika lettre no à démission. Ah bakanga eti balo bakanga ye a démissionné te. Soki ba député basali nini balongola ye. Premier ministre président il faut nommer. Kasi a nommé pour na lakisa bino place Kabila za mayele. Na ngai na ebi tina batile tatana te po biso to ebi soki mutu akoli akomna ba age moko mayele ekitaka FCC zongi majorité. Ah, c'est que papa chargé na baeti. On peut tout l'année mango tout la bidé mabanga. Mais oui, pour l'année pour nini. Pour la mission batia qui on a poni. Azo majorité comment na union sacrée. Mais ngana okamwa na akamwa bata IDPS. Ngezo kamusangai Lozo kamusanga basala kali na saki bande kwa IDPS. Basala kali kopana ndo kite. Wana bandani uzulu suka kwa baluke ko baroboma yo. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Eh bien bonjour mesdames et messieurs, comme je vous dis, l'actualité de Misunabiso place Tokomaka, tu sais abonner tous à la Sunabino, ma colonabino pour nous mettre la information en temps réel. C'est pourquoi lorsqu'il y a les actualités qui chauffent, bien sûr que nous recevons des députés, des maîtres avocats dans le plateau, mais qui t'arrapent souvent sur le terrain. Pour que pense la population azo kanisanine pour yendaza souverain primaire. Alors raison pour laquelle je suis de Sondi awawa pour na solo la peine la population toye ba qu'est-ce qui se passe population azo kanisanini par rapport ya Ilukamba, par rapport ya bureau, ya assemblée nationale, par rapport ya Makambo Bonaboui. C'est pour ça sans plus tarder de kosoko poussa na mamke comme ça logo la bino de bozala ba konzi tikanga na lati sayo logo bino bozala ba konzi. Bonjour papa. Bonjour journaliste. Ndeko Ilukamba Makambo Keiti quoi ici na parlement mais à la fin de compte balobi que non a dit que soki ba tindeli notification a ko démissionner parce que bino population réaction na bino zanini par rapport à tout ça ya liboso pona ngai na ebi tina batile tatana te po biso to ebi soki mutu akoli akomna ba age moko mayele ekitaka est-ce tatana zo eba ke ndenge za na zo perdre de belé. Konde bazo longolo un avantage ba ministre bazo ango.
obi ka ozongo lisute et ça la bana penango pour ngande na zabu na ebi ke place wana na kei na sala so na longwe pour na intérêt mboka so ke simbité na kei na ozape na avantage mo bana bandorisi na osala ngo mais ye na zo comprendre soki ba bote na tatani ba bisa ye lukamba okufa ministre aux ministres na bité ba mena bilo nyinyango bende bando ke kingaka tibongo bando lembula kabila maboko beni na kopenate pour so kufa pour na mutu moko on a bilo pour na bino il fallait respecter comme mon président banda royebisa e pour na kosala il fallait pas non te ce qui président déjà ebisio yem tanoma ki yo yango so ebisio ke démissionner et puis on ngo kendeka kendeti na assemblée nationale pe accorder majorité longwa yo anga zela su nini elo ni anga zela tiba sala ko yazo donc pour ya longwa il faut que ne suce pas kabila ebise ke longwa kabila na non mboko on peut vana Lubumbashi ta utaki Lubumbashi maloka Lubumbashi to sur na kabila ke ye mutu azelisi batu bazela ye mokutu ebele tuluko bato ba pona mibeko na assemblée nationale bazela ye mutu moko etc la rapinda papa na habité ou benda zamu kolo bo abilo makasa melaka oui bébé c'est mutu pour na comprendre papa ngopeda donc bino bozo passe na bino ce que za place nini bozo senga na ilukamba nini net na minitio na senga ponga na bela musukoko koko ilukamba wa koko na ngata na ngata azatano ta za koko a 78 ans koko nanga wa koko nanga zo temps nguyu raisonner na ngongo na basula ninga kende ko tika lettre no à démission pas président de la République au chambre des ministres liboso ensemble na Congo ezala yo wa koko mi pesa valeur mi to ça ce qu'on a bureau ya assemblée nationale pour na bino neti Janine Mamuda koya boy bino bo sepela nani akambango na sima ba proposition ezali ba mboso ba koba ba proposition ezali ba Jean-Marc Kabunda lokola ba vice président koto pe FCC pas na ba candidat na ye mais alobaka que non basa la attention parce que ba ozala surpris na assemblée nationale wana bato ya FCC ke bo kambo pe na bo bureau ezongi na ngoka FCC wana bina miracle c'est que papa onani o bataki mo informateur c'est ka c'est musala te c'est ka c'est musala te ponde to ebi na babenya onyenyo na union sacrée to sa musala na ngopo to za majorité président Fati Beto amiloka ko meka ko tambusa mboka na ndengo sengo beni soki FCC zongi majorité c'est que papa chargé na baeti moi peut-être Hollande mbango to lapide mabanga mais oui Hollande pona nini pour ya mission batiaki wana poni azwa majorité ekoma na union sacrée pour to tambusa mboka bien na elongo esengeli donc dino soki ke simbité et simbité tozonga suku na po biso banga pete tolanda bati na bato basali trahison en tout cas tolande mbango vraiment tozo continuer deko mususu to pesa deko mususu tozo ngana yo papa na moni bino awa ngana latsa bino po bino nde bakonzi na habité kiko awa ça va c'est bon bonjour papa bonjour famille toza na sije moko tozo lobela awa na bandeko ilukamba akoyi nazo zela parce que notification bongo atika bino population makanisi na bino ezali bon ilukamba aza papa la biso ilukamba eza nomination au ministre batindelaki biso na FCC lelo asali bien te bon badepute balongoli alongwa po ba parmi bato oyo babomi mboka papa ilukamba yekaka kala mingi boko ya nekala mingi toyo ayekala mingi ya yekaka na aza parmi bato babomi mboka papa aza atarvaille na kabila mais ya ba travailler kasi ko na bon mboka ngo ko ya pe primature dona lo bazui primature kaka année le kiawa papa abomi mboka côté ni papa kubomba mboko yaka ifo ya ya kibo bon il komba banda ya kia salini na premier ministre na salini yabino bomona te lo mote ya malonga o il komba sali ngakuna sepeli merci na ba député na biso na moni confiance to ko mozongisa confiance pa la bino malembe ado ba député lo badai ko yemba ma policier ma député tika policier le ko mozongisa ya ba confiance malembe pour musala ba ko musala so ba comprendre peuple atindaki bango wana pour na redéfendre peuple ba ko mo comprendre ndoko langa tala bato yo
balingaka ye muso FCC o Kabila limbisa o Kabila o ba mutema be o bi Kabila nde mona Satan ande ni wana ndo Kabila nde mona Satana asai abo mimboko yo ndeko okende bo Kabila ozonga bo Kabila telekola bana lelo ekufi bato Kabila ba bo makamo tala terrain yo lelo balongo ko msongo wenze bato Kabila ba otika meteron la biso terrain commet ba olinga ba ko msongo wenze tala bato Kabila nde ba olinga ba bomba terrain wapi terrain na biso kaka pato ali terrain yo na sima la yo comment bato ba nango kanda ndeko na ngai na ebisa yo fati fois za maele bato Kabila ni otu fois longo so ba mutu ba okamba te ba comme ça terrain na mino ni zela jatina mutambo ya uchu akoma union sacrée boy ni moi je bataki parmi ba informateur parmi bato ba ko ko soumettre informateur de olangai boy mtanga comme ça wenzi il y a un problème à terre Bonen chef à ville nani papa ngana za gentilité tozo solo la ngana optuno mituna yozo répondre mais chef à ville gentilité ville la kitchaso gentilité des terrains na mino balinga comme ça wenzi ndolanga place to beta bala place maison Schengen les ala ngambo mino botsa wenzi kala mingi te to présence fête ya ezokoma présence fête bapa ya bandoleka ba mona wenzi obi wenza ndeni ya mabaya wenza mabaya pena bachela bino donc so nyonso na kala nzo ilukamba ça elo ni na makamba baza batu moko la ebisi yo satana ba ekika satana ilukamba salelo na talaka lelo il faut démissionner ilukamba yo loba papa ya mukolo il faut démissionner ta papa soit là papa la ngamela bêtier ta yo il faut démissionner il faut que tout na Kabila papa ilukamba soit là papa la ngamela ngobete pour nani mais il faut démissionner il faut que tout na Kabila donc il y a no ça l'année Kabila non ngozo malédiction so betaki papa na ndo langai do ya ma mboko fati so bango wana baza esu na nini te soki mboke yoko nde mboko baza te baki baza kaka baoya kaka bali baoya bango bakomokoso baoya na union nationale biso eto utaila bango botale banani bango bato baoya te bana union sacrée to utaila bango metango baoya wana bokomi bato moko c'est ça non te tozo talela pe bango to oui to komi mutu moko to utaila bino botale nama tete na bango banani bato baoya uta FCC soko boyamba bango ka sponsor bobi ke botale tokoyamba bango to utaila bango lisu moko tozo talela tozo zimile toala bango système bongo lisu likola lisu en tout cas pour na toleka bande comme ça belé Assemblée nationale il faut ba pour na président ou remplacer Mambo tout ba proposer ba Mbosso ba tout ba proposer ba Jean-Marc na ba vice-présidence ba nani bino pour na bino population bozo mona ke nani yango vraiment azo mériter place wana na ba député ba bon pour la ngai ba pesa ma bazaiba oui ba choix tout na mto ba choix na ye souka la mer nani ma bazaiba pour nani parce que mon oui bino ma bazaiba o to ba bien maman la komata ana maman na rejecta la MLC bemba tigile MLC ndeni lelo MLC zap bato bongo nde batsaye kuna bacha bazaiba donc bino bacha bazaiba rapport na za combattante mais Kabila luka maman bazaiba combien fois alonga été apese mbongo apese fonction maman bazaiba donc pour na bino choix na bino bazaiba choix na biso bazaiba à part nani mususu esili ngala pona en tout cas ainsi vraiment toujours continuer ba vie za nul partager mais ndeko langai et là on a regretté nini susu Martin Fayulu il faut ba ke omoni ndeti fati beton ndo tindaki ndoko la papa la biso nani o na F na nini papa la biso nani o akendaki wakende bagita mutune nani mwana semi fati ndo tinde mwana semi batala mutuna tinda pe na Martin Fayulu batala mutuna Fayulu sani na kacha masolo mais Fayulu ko balongo libemba la Moïse na onde nini mais ngai na ya za Fayulu te oui ba tu ko ga sonité Fayulu esa lamuka eza yo muto salaki lamuka Fayulu faut pas gêter un peu mutuna tout le sujet à Ilukamba mais bango nyonso mais il peut y avoir comme FCC nani Fayulu FCC depuis quand
azwaki 3 millions. Yo kaka ote. Nani? Failou azwaki 3 millions. Yo ebite. Yo monaki yango. Papa tikala yo. Tokomotali la bango. Siko bato yo zolobela bango wana kuna ngam tunaza bato wana te. Tokomi kotali la bango. Tokomotali la bango. Mbangu ozala. Mbangu. Omeki bokimi mbangu. Nani yango? Mbangu, ministre seulement yo na kalami te totine la prison. Merci mikolo na komo keta la bango koto. Wapi? Des jours là dans les cas qui na prison la tali batumo la prison la bien Fati Béton. Na yebi semaine au pe na keta ministre seulement la prison Fati Béton. Mikolo oza oyibi fa béton. Oyibi béton. Bato basé belé mais nazo comprendre te nazo ngela yo. Nazozongela yo mais makambo to lobela wa eza ilukamba nana yo tiki ba ilukambo koti ba te Baza Mulongo FCC Kabila Lukamba Failou bango nyonso ba FCC. Merci tous nazongela yo mais mutu moko pe bato yango awa ba vie eza partager chacun libre ya koloba oye amoni ya malonga. En tout cas bonjour papa. Bonjour papa. Tozolo be asija ya ilukamba. Bokanda bo likamni. Te, na okinde ko moko makambo aloba makambo. C'est pénicio te. Makambo papa mbaloba ça va yo pozoloba. Ilukamba azokweya. Na ilukamba kwe mais pona a démissionner azozela notification. Population mutu na mutu azoloba avina eza partager mutu na mutu aza libre ya koloba oye amoni malamu yo idée na yo pona yo kolobeza ndenge makanisi les années par rapport à maman. Merci moi na mboka na mituna na yo kitoko poser ngai moi na mboka Lukamba na PCP mbote place azali. C'est ça et azolanda yo pesa. Premier ministre toza la démocratie c'est ça place oza ba mbote belé. Mais ngana okamwa na akamwa bata IDPS ngezo kamusangai ezo kamusangai ezo kamusanga basala kali na saki bande kwa IDPS basala kali kopana ndokite wana bandani ozolo suka ko baluka ko baroboma yo na saki bande kwa IDPS Lukamba pona ko yebisa bino biso to bambali banga na papa Etienne Molimo no place za lampe poto linga to buto wele la mboka ya mfumu kimbangu Président Félix a compris que j'étais. Bino bozo fingaka bato ya Kabila. Bino bo ebite Kabila za mayele makasi koleka batu nyonso. Ola. Ya koleka batu nyonso. Te ko bete mbata te azo Kabila abitumbeza te mutu na mutu na opinion na ye. Mbata wa te opinion chacun libre. Pardon papa, pardon tika na nous est là. Osanga na papa. Zela. Ah, Tika nous zela. Yoka, zela, pardon. Mutu na mutu na opinion na ye. Chacun libre. Bitumbate. Pardon, ça va. Botika ye avant mutu za libre. Bino boloba ke botika nanu. Mutu na mutu za libre ya kosala mwa maramu na ye. Tika. Ouais, loba. Merci. Loba. Merci. Continuez papa. Ouais. Biso to bambaki mabanga wa. Kana bandeko nyonso bazo menacer nga na plateau ya bandeko ya MLC. Na mutema mabe na bango bazalaka nango. Mutema mabe na bango baluka kanyaka bango wana. Batu nyonso bamataki pundu, batu nyonso bamataki mutu kapine to bokeli bango. Ola. Tozonga pona mwana mboka. Mwana mboka ndenge aza wana, aza libre. Bakanga eti, balobake bakanga ye. A démissionné te. Soki ba député basali nini ba longola ye. Premier ministre président il faut nommer. Kasi a nommé pona on a examiné place Kabila za mayele. Place Kabila ma akangi mwana mboka en otage. Pona on a examiné que za ye China Rambo akangi en otage. Kasi ba de ye balobi alungwe bacha kasiye. Bale bacha kasiye. Bacha kasiye.
tokende tozonga oyo eza mboka ya bato nyonso eza mboka ya bato nyonso balobi bapesa Jean-Marc Kabundi nini nayoki na mwana mboka babi bapesa Jean-Marc Kabundi nini moko alobi ake non assemblée nationale bapesa nde bazaïba pardon bapesa bazaïba mais bapropose ezali ba Jean-Marc Kabundi ba vice-présidence banani merci pona soki mama bazaïba c'est mama moko aza maele trop pona ye ako mérité nini mais pona ma Jean-Marc Kabundi Jean-Marc Kabundi yango mboka ngoyo eza mboka bazobobe ya banani tokende tozonga mwana mboka tozwa Jean-Marc Kabundi toche wana na tokotie na qualité nini yo za mutu ozo panza sango yebisanga qualité o bande kwa IDPS bazolinga bacha Jean-Marc Kabundi bakotie na qualité nini qualité ni bakotie Jean-Marc Kabundi kolonga koloba ayebite azana maîtrise ya maloba te oyo eza mboka bato ya mayele papa avis eza opinion ya mutu eza aza libre akopesa opinion na ye Congo to ana démocratie elengi yango nde ezalaka boye nini ndeko azoloba namoni bato tu batelemi na bamabanga na banzete kolanda ye likambo nini asali ya mabe en tout cas so nazongi lisusu epesinga kanda po mutu namoni nde baoloba moni abeta misa normal namondi aza normal te po mutu akoza normal oyo bamambo alobi te yango epesinga kanda nanga nakange meme na kingo na fina ye est-ce que mutu oyo oza un vrai congolais okotanga komba Kabila na 18 ans Kabila souffri biso abomi biso est-ce mutu okotanga pena komba Kabila ya TV ya bi Kabila za mayele koleka bato nyonso tout des places epesi bino kandaka yango wana Kabila koza mayele est-ce Kabila pena koza mayele pena na mboka so aza mayele Congo ngo za buite 18 ans so totali bakuluna totali feder totali de lesage ngala kola na bango te mage baba Mobutu aza mabeme Mobutu atika kuluna te mais to mona kuluna muninga aboma mutu kwa ninzale kote na mboka pona Kabila si otangela biso komba Kabila na TV yaona ngana pasola te longi chaque cas yo pedisa ke petaki kanda nanga moko te zo ba te bolanda ke bo pasola bende longi sérieux mais oui komba mutu atanga to luke to lapide to bomae siko bino bolingo bamba mutu abato aza mais na mona wa Kabila ba opinion za partager opinion komba Kabila te opinion otanga komba Kabila te abiso totanga tota pour le développement ya mboka mboka kende bieto uti na souffrance to meka mo kozonga na esengo otoko pa mutabona sile monsieur mo pe alala na lemsu na salon ba pesa ke fufu pa mama na ye poiso raisonner roi nyama siko na enseigne loko moko moni soki to solo la boye il faut ko sala réforme ya ko digérer ba opinion eza contraire na o ya bisu monde to se belé boye so to lobaka tango yo lobi bato musu ba osepela moni bato ba osepela tango banda oloba na dibi ye pe tango bandi oloba malgré bino bo fâché mais za bato musu pe tango musu bazana banda ba sepela na ngai la longwa bato ba contredire ba se belé au moins que to tulu kwa bato no so ba oloba mabe po na ye enga moto yo tele combien de personnes to beta bato no so bata to beta to kalimeti aza muto yo na ba bino ba journaliste moni mutu musu sur l'équipe na TV au bandi otana misune o mate misune beta ro aza liboma c'est normal tozo continuer ndeko olina lo muke kaka naoki kulutu moko ya terrain wa alobi tala misu na ngai bien nga na papa bana mpona kolakisa bango epa na bango ingire eza facile mutu azobeta lelo soki na memie na justice oyo tozoloba soki oyo tozoyokaki eza awa toza na opinion tozolobela mboka bato aza papa ya bana merci beaucoup bon naloba boye eloko nalingi nalobaka boye tokita tomata tozonga na transition na mboka oyo mwana mboka Kabila sali kozwa papa bazwa bacha premier ministre kasi bacha premier ministre pona yo ndeza tozonga na transition nga pona nga te eloko kozalaka yango wana po Kabila amaele makasi tilera bando tikela mwana mboka bino boka a préparer nyonso ya vie nyonso nyonso en tout cas ndeko yaka tozo lekana na lombangu kaningi nazo senga tozala mutema makasi to supporter ba opinion bonjour papa bonjour ndeko tikana latisa yo ata kolatisa si je to lobela ilukamba ko ya zozela notification pona aza yango moni nyonso eboti bato musu ba lobi bato musu ba tomboki ba beta mais papa ngala ko loba bo ona ndeko ya lobi abi Kabila za mayele atangela biso Kabila tiki combien d'archives o ingaka cha Congo à part crise écoute na 18 ans ya Kabila ndeko azoloba bien ba nommé pour premier ministre par rapport à quelle raison le belo rabo des pessimino kanda non exactement ce qui est vrai azoloba na raison nini mais azoloba que non
ça qui non ne va tirer ça qui fait sur l'exercice monsieur le président pouvoir exemple après ça monsieur sur l'exercice de pouvoir bon bien sûr tous la pays va bien démocrate mais ce qui est vrai pour la relève ça va monsieur faire autant là la population mutu na mutu apesa libre net yo lobby et pasaki libre à lobby eza te que non il faut tokata mutu na mutu aza libre alinga te premier ministre la minute yo aza ya kokoya encore mais il faut donc il faut démissionner il faut c'est obligatoire. Merci beaucoup papa Paul Ndoloba de kaka sitoke na moi lombango batu baza ebele vraiment awa je crois que tozozwara ndambu papa na mukuse si na biso tozolobela tika na sibelo ata micro na mukuse si na biso tozolobela ilukamba kwe mais azoze la notification pour à démissionner bino bolobeni ilukamba en attendant za kuna na lumba papa déjà kwe so kwe na moyo kimaki no boka ki soni humiliation de ngoya na l'Assemblée nationale c'est que fanda na yoza da papa mukolo o se respecter bokonzi elongo dana maboko na bino Joseph Kabila mbote ko tozali papa otikalika histoire na pays qui to jaki na président moko Joseph Kabila mais président Félix Tshisekedi les Cambodgiens et ya moko bato bazolongwa na bazoya mpandi non ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec Joseph Kabila il faut ko zamaele bon le pays va quoi son mandat dans les 2023 qui est au bimaluka et au salé l'autre côté mais il faut que ça la qui ba na batuana. Merci beaucoup merci ndeko na mukuse na moni ba na ba artiste bazalia wa marambweza somo bonjour papa bonjour et oyo kana te okotia ka mwambwe muke bonjour na si je to lobela yo lobini bon si je bozo lobela moni ngama na sepe na émission parce que les apôts na mboka atali ke ngapene na boye na changer na nationalité te na minute na zaya mona mboka il faut pena loba pour intéresser ngeze mission ya mboka moni makambo zo leka na mboka yo ezo sala biso pasi parce que biso ba peuple tozo kemba to souffrir à tout on se retrouver te na racha ba makambo na yo soto soki tozina ntana nu 18 ans et salami o eleki oyo eloko mwa malonga et salamiti lelo kamalonga et salamité lelo 18 ans makamba 18 ans ça déjà les passé président de la République président Félix Namukuse aza président moko oyo ke biso bana Congo bana mboka na minute au moment tema na biso komi ko kita parce que na temps oyo peuple congolais souffrir et ça danger ça terrible mais président Fachi tout ça qui est nettement systématique mais tout le monde comprend la réalité mususu ndenge jango mo kende GDG au monde qui muta azana na souci ya mboka oyo merci beaucoup baza ba seul président oyo faut biso ba peuple tout soutenir merci beaucoup la idéologie wa azana ngo kwa premier ministre Yves Mama Lalanga parce que natika oyo ata voix na été ayoka ata oyo bano lelo yo ka voix papa Ilukamba oyo kiti dépassé oyo ki angwana mais accueilli bon oloba tango oloba. Eh bien mesdames et messieurs tout est bien qui finit bien je crois que non tokomi presque na suka to et si là qui me qui quoi pesi accord na mutumoko papa tomoni awawa na bitumbelige bimawa batu balingi ba bunda ba opinion te ndenge nini mon cher makambo ezoke na mboka bien te vraiment mais tant so bo bunda bino na bino kuna ko solution na te place bango bazana na bokonzo bazopotana po baluka mwa bokonzi na bango bazoluka pona bien na bango bon pona bien o pona peuple nyonso sentir que mboka ekomi na mwa stabilité. C'est ça non? Et le biso to lobela pona stabilité mboka. Maintenant bango bazwa mutu moko ba tcha bango akoma lo roi ekon ndenge ezaka ba musicien te eza roi star moko boye soka lobité yo beta te lelo okomo yo kama ndenge ministre lelo ka sala azo sala. Donc azan mutu moko so ba ebisel comme na litoi. Ah te makambo biso to sala ngote OK c'est faux. Ba bureau d'âge bengisi. Ote na koya te tala ba manquement bon. Ba ese bino pe manquement bongo yo papa mukolo bongo ote na zo OK na Lubumbashi OK Lubumbashi OK ko basangani bosangani lisanga mongo na batu moko kuna bango bazaka na bambongo po baloba no kolongwa te on a monté que bosakani na papa ba. Merci beaucoup mon frère vraiment na sepeli vraiment tokutana lobby lisusu tokutana awawa toko continuer li solo na biso na mukuse soki okozwa 30
1 minute kaka. 1 minute parce que bato basengi vraiment gana pesa. Olobani par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Social Liboso, la population congolaise, comment est-ce que Kabila a continué comme ça la buzoba. Abengi si papa ilunga ilukamba, souci à Kabila est que bato nyonso ba mataki na ye na kati ya masuwa moko bazinda pour ba décevoir ye. Notamment ba député à FCC. Quand il y aura crise avec le gouvernement, entre le Parlement et le gouvernement, dès le président va dissoudre le Parlement, après wana misusu bakoya bakota na chômage. Ndé souci à Kabila. Mais pendant tout ce temps, c'est le peuple congolais qui souffre. Biso nde tozo souffrir. Alors batlokola ba Kabila bazam batorobeta masolo na bango na télévision té en tout cas, je suis très déçu pour le monsieur qui vient de passer. Bonne chance au président Tshisekedi. Donc, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. Bino gloire bosso, autrement dit bosso bal. Je suis là, tout ça la population, tout la population. Dès nazozonga siko, je pars recevoir un maître avocat sur le plateau. Poto Magnola, na bandak d'abord la population et puis nazozonga. Oh population lobia. Ndé mituna biso to memara. C'est comme ça qu'on travaille. Biso to peut faire information en temps réel, mais to yo karaté, oh ba droit et oh ba politique et oh ba nani peuple pe alobarao ya ye. Ba émission est à la mara partout. To soutien pour na le numéro na nga yango wana esuki na 76. Comment benga et kozala malamu. Bozana côté nini. Poto ya awa wa benga ibiso pe. Bozana commune moko boy. Boza ba jeune bo réfléchissara bo benga to kita to solo la na bino. Biso tambola micro za libre. To suki awa wa pour na moko lelo to kutani prochainement. Ciao. Ma mission TV, le miroir du